toi na camping na karte madiata bote vivre na passe neti botala mabule ke zongi mai pasi tout comme 2025 tout kende wapi tout kima mbango wapi bambule zo ya makasi banda kwa malonga te mabule ke zongi papa bongi c'est la biso to biso to vent to à l'aise te wande si biso to vivre na ba réalité za la kaya mai makadam na biso na likolo vraiment izaka na problème makasi soki mbule beti to la raté to za la biso no se veiller na salon pour voir même to za na mwana bébé mais dernièrement na salaka vidéo mo bo mbule utaka obeta makasi mai etonda bokoki omona libulu vraiment etonda na mai permis ekote la biso ata na ndaku donc pona ba konza mboka na biso longa na koki oloba balukela biso solution po to za ba sika muso okende te eza ba lupango na biso to somba tant to somba ka ezala bien mais à condition ba mai na makadam ba nini makadam to za vraiment na ba terrasse ya bien te de ba mai wana uta na prince quitter la biso mona ke esa la ba érosion ezobuka na 2019 to longwa to kimaka érosion to koma ko futela mais na ba condition futela vraiment talaka loboko moko ya mama ka mutasalaka ayaki okokasu te na nde tozonga kisusu ke tozana na maite en plus terrasse mbulungu makasi to vivre na passe le quoi toza kata Congo te ka to na mboka to na Congo to vivre na passe makasi be na miso soka mbule yindi mite menos de assez baby parce que pour nini banda ko buka taka to tonga na banda ka mikti en plus bangar ezo kende kende na makasi en plus muto sunga na azati parce que ba soka to monika ke mbula likolo yindi biso simteme comme ça biso passe parce que pour nini to bida ke mai ko kota biso na banda kuna bana iza na passe makasi biso to anene mbulungu camping izande bongo kando zomona ka ba portion de to vivre donc to kontango su campite parce que za mbulungu campi parce que to kembi to nyo kwa mine tinga bobo omona na si boko omona bo filmer pe ndaku vraiment kweyaka. Donc na zabwe no bote na position mo ya passe na loba parce que passe le cas qui mbule beta ba fongoli biso mai ndaku nyonso to perdant nyonso te loko moko te ya malonga na tikala kozwa. Donc na zemi do to okimi na wamde to banda ko msuso to beta ngo pe na kalati. Donc na passe kaka ba mibali misa malonga te ngamba na ngazane monta. Le loi sala bien le bas sala mabe siko le lo soki donc na habité sona ko lo bani parce que to habité mon konzamboka mekano tel option problème moto vivre koto o monde likole indi so to komi butu mo etola les ati donc to vandi kaka na bana potion so bo vanga na bakiti bo tela potion nini mai ko kitela potion nini mbulungu ko kwelela donc anga foma bana bazanga kina nyonso ezaka manzambe nde batuka kopesa mwa ba mapapa mwani tozaki sune loko ti mai pasi to kende na bangambu kuna to kati ba moto kuna ba transport ba mituka na bana ndem so to kena beni ndem so to kena ba forest kuna pasi vraiment mai za biso pasi kura pasi si to vandika ya pasi bo stora bo bimo bozomo na bazamba bo ndem so to kitanga na nkelo kuna pa ba ninga bazato ko toka mai donc na station mo donc ya mabe ce qui par exemple mbule beti aizala 1 heure za 2 heures to ebisaka nzambe biso to bima poto toka mai to kutana na bato ya mabete po soko na te mbula fo zaka na ba 1000 francs ou bien ba 500 ou bien ba 2000 pour que nous kosoma mai ya pamba to zwaka te to zwaka mai to futa kaka mbongo sa mbongo ozana mai te yango zo mbule beti to profitaka to zuma ya mbula koto ne visa pas si fort père ba mai pas courant pas makamuto za pas pena do talaka ba kotongo no ndezaleli banini kulala route na passe matamo boye bat mabepe ba komoya na basima mulili donc to mona tandenga vivre te makambo to za passe tena biso koto yo ezali mbula soke beti donc ba mai kokotela biso tina ndako banda na prince mai soke dérouté ti ezokoma koto yo biso batu toza na se mawa mingi yango batu bazokufa bandako ezokweya tozo comprendre te nani akosunga biso posa na biso ezali courant foi bonga batiela biso mai epe batiela biso ba terrasse po totika kokundama na sema bulu ndo moni ngabwe na utinde école na utisekonda kuna changer bilamba au moins beto ko ba 12 heures donc oluka ka donc osatuzwa mai sokola donc batiela biso ba pompe wa donc ba bongisa nzela et ku rapper ils appellent bien te
babongisa courant donc basunga kasi biso tolobi na banu na bakonzi ya mboka babongisela biso quartier Madiata na camping po pasi ya courant ezali pasi ya mai ezali yango wana bakonzi ya mboka babongisela biso basalela biso ta ba terrasse pour to vivre kana ngo bien bino moko bozomona soki boye soki mbula mai soki sali kaka poa ba musuba zokundama ba mususu pasi kaka ya mai. Mbote balandi nyonso ya PSB Télévision bozali partout à travers le monde, bozali na Londres, na Paris, na Lisbonne, na Johannesburg, bozali na Abidjan esika wapi bande kuna biso ba Léopard bazali ko séjourner pour na cadre ya Coupe d'Afrique des Nations 2024 Côte d'Ivoire. Topesi bino mbote bozali na Kinshasa, bozali na Brazzaville, bozali na Lubumbashi, na Kolwezi, partout oyo bozwi libaku malamu ya kolanda biso topesi bino mbote tozali na esengo mingi ya kokutana na bino na cadre ya ba découverte ya Kinshasa, toujours na chaîne na bino PSB Télévision ndenge kaka boyebi tomemelaka bino ba information tomemelaka bino ba actualité tomemelaka bino nyonso o ezali ko se passer na ville province ya Kinshasa. Tozali na esengo ya kokutana bino mokola lelo. Alors lelo tomemi bino na découverte ya quartier Madiata ezali bongo na camping na commune ya Selembao. Quartier Madiata yebani mingi te hein, en tout cas ezali peu connu du grand public. Quartier Madiata ezalaka wapi, population avivaka ndenge nini, ba réalité nini ezali sur place, ba difficulté pe ba problème nini o ezali awa. En tout cas toye ko faire vivre bino yango to uti to tamboli mingi poto koma tina isika o tozali mais to ko continuer pe ko tambola parce que PSB Télévision Moussa na biso ezali yango wana ko faire vivre bino actualité pe réalité oyo ezali na Kinshasa, particulièrement na Congo Mobimba, République démocratique du Congo mboka na biso. Alors tozo tambola, tozo tambusa caméra na biso, toko tambusa pe micro na biso, toko solana population ayebisa biso, ayebisa bino, ayebisa bakonzi, ba problème na ye ezali nini, ba difficulté na ye ezali nini. To tambola na muke, to découvrir ensemble quartier Madiata, ba vivarande ni koto. Yaba problème épée. Opération l'hélicoptère bambou que vous mettez kawe. Okolo kota bibembe na bibembe. Petit président de la République qui a filmé là.
Nani? Pia mikolo. Masa bon yo kombo. Photo boy. Baza boy. Bo Dubai ba bakenda nzela. Boy. Tulito kitana. Umina silimba. Ça va? Madame Bomo. Comment on a maman Nzuzi? Maman Nzuzi, awa tozali wapi précisément? Ah, toi na camping. Na quartier Madiata. Na quartier Madiata tokuti yo awa na bana ba difficulté na bino ezalaka nini bo vivara ndeni koto? Boto vivara na passe neti botala mabulu ke ezongi. Mai pasi. Ah, tuto koma 2025. Tuto kokende wapi? Tuto kima mbango wapi? Bambule zo ya makasi. Bandako malonga te, mabulu ke ezongi. Papa bongi tela biso to biska to vent to ta l'aise te. Tomoni bino awa apparemment érosion menasaka mais pour la nini bondimaka akuvanda koto. Boto kende wapi? Parce pesi biso ka yango to vanda bambulu to kende wapi? Esika to vanda ka yango. Est-ce que awa ndebo vandi bwe courant ezali, mai ezali, banzela ezali, wenze ezali? Banzela ngo mubulu courant passe. Mai kutuko bande bina ke luka mai musika. Banda euro, bana tangoti euro na sokoli te na ke luka na mai. Apena na sokoli mai passe. Bana mai te. Elo nini rosinga na bakonzi o bazolanda? Bakonzi balanda nga na lobby bayoki. Ba bon biso courant. Mai borojan oyo ataleble ko maluka ba campagne e ko maluka mo fleury te ko maluka bana te ko marada bisika mo ya bien papa aye ba biso kana to ndenga sala biso. Merci beaucoup. Mbote mama. Mbote papa. Kombo nani? Kombo nanga Divine. Maman Divine awa tozali wapi? Awa toza na avenue Tau quartier Madiata. Donc arrêt camping na koki oloba. OK. Awa na quartier Madiata bo vivara ndenge nini ba réalité nini bokuta na nango mikonyos. Awa ndesi biso to vivara na ba réalité ezalaka ya mai. Makadam na biso na likolo vraiment ezaka na problème makasi soki mbula ebeti to la raté tozala biso no se veiller na salon. Faut voir même tozala mo na bébé mais dernièrement na salaka vidéo mo bo mbula utaka obeta ya makasi mai etonda bokoki omona libulu vraiment etonda na mai parmi ekotela biso ata na ndaku. Donc pona ba konza mboka na biso longa na koki oloba ba lukela biso solution po tozamba sika muso okende te. Eza ba lupango na biso to somba tant to somba ka ezala bien. Mais à condition ba mai na makadam ba nini makadam toza vraiment na ba terrasse ya bien te de ba mai wana uta na prince kitela biso mona ke esa la ba érosion ezobukana na 2019 tolongwa a to kimaka érosion to koma ko futela mais na ba condition futela vraiment talaka loboko moko ya mama ka mutasalaka ayaki okokasu te na nde tozonga kisusu mais tozongi tozaka na ba condition mabe toza na ba risque ponde si boye ba parents ba koki obima to tika na nde na bana mike batika la bosko sombula basuka ndeni ya onsko toza na posa bazula so solution ata na niveau likolo ba bongisi biso ata na niveau likolo ndeni ya koyeba kotiela biso ata na ba avenir soki ke tozaki na ba avenir ya minene nde tozala bien mais toza na ba avenir mo te ko eza ya minene ba koki otia ba terrasse oye koki o encadrer mai exact donc toza vraiment na pasi toye kotia susu na pasi ya mai donc mai au moins to kita kuna na se banda kwa na bozomona siko nde singala ko vraiment ko toka mai te mai ya pompe bima nango mais
eza musika po tobima ti prince po tokende otoka mai. Donc yango na ngai kaka naloba soki bakoki kozwela biso solution ya koyeba ndeni besika na biso yeba kobonga po via ofutela eza pasi na mboka oyo. Vraiment ofutela eza pasi biso toutaki ofutela tofuteli 2 ans mais ti tokoki to toyozonga po nani bamisala eza te. Papa na biso aza chauffeur mécanicien ya munene na Bandal. Donc so boke na Bandal boke otunaka toluka maître Gabi. Ba opesa bino contact ya papa biso mais lelo musala eza te. Ba misala ngo ya keba tindika tiakal. Donc soki ezaki ba maman na biso te mais biso lelo toza boete. Tokoki kokende kosala kindumba te. Tokoki kokende kosala bilo moya mabete po kaka tozwa pona lelo bongo siko lobi. Donc tozovanda kana ba condition mabe mokonzi mboka papa na biso Fati yeba ndenge nini ya kobongisila biso esika oyo po tovota kiyo toyebi ke ozosalela biso makambo minene. Donc biso pe toza pe na posa biso pe koto camping eyebana ezala parmi pe ba commune mususu ezake bazo compter que président asalelo kamalonga que par rapport tozo kaka ba koto mususu président sali mais biso wa na commune Selembao na camping donc na kokoloba eloko mo malonga na tomoni ezate. Donc yango toza na posa changement et kota koto. Otangi président Félix Tshisekedi bo votaki mais est-ce que bozali pe na ba député koto yo oyo bo votaki o bayaki awa o ba yebi situation na bino? Desi na ngai naza na député na votaki eza honorable Christelle Vwanga. Ayaka koto. Ayaka tonga banaki osala ba campagne ba sukaki na ba parmi ya Mahamobutu aveni Mahamobutu na liko na prince mais koto na niveau ya Seboye ayaki te. Donc awa député moko nanu a comité to ata na moment campagne député moko ayaki te oyo apesa kibino ata promesse que ba obongisa koto. Bayaki mibale mais dans na koloba ba député te pardon ba proposant parce que ba leka kité. Mais moko azaki déjà na assurance ya bien pour à partir à balabala likolo bazaki sous na courant te. A pesaki bango câble ya courant ya 100 mètres. Mais malheureusement aleka kité. Mais oba misusu bayaki na sima moko ayaki na sima asalaki eloko te. Ah, Mwani. Yeah, sabe o que eu tô I won't say Manuel Garcia. Madame bon moi. Comment on a Niclette? Maman Niclette awa toza wapi? Ah, toza na camping. Na camping. Toza na kati ya camping toza boye. Awa na kati ya camping ba réalité nini bo vivaka awa ba difficulté na bino ezanini? Papa to difficulté makasi parce que toza na maité en plus terrasse mbulungu makasi. To vivre na passe. Le quoi toza kati ya Congo te toza na mboka toza na Congo to vivre na passe makasi. Est-ce que boza ba député oyo bo kutana na bango ba député oyo ba lobela rabino boza ba député te koto? Toza so ba député te. Pour ba député à toza ba député bo ba ke lo ba pour intérêt na bango. Ba lo ba pour na biso koto te. Ba lo pour intérêt na bango pour ba vivre bien bango moko. Koto toza so to ba ka toza ba député te. Toza so ba député te.
Sikoyo bovivaka ndenge nini? Bosalaka ndenge nini neti so mbula elingi ebeta pona kubanga érosion bosalaka ndenge nini? Na miso soki mbula elingi obeta, na miso soki mbula eyindi. Mite menos de assez baby parce que pour nini bandako ko buka taka ato tongana bandako mikti. En plus bangar ezo kende. Et kende na makasi en plus muto asunga so na azati parce que ba soka to monika ke mbula likolo yindi biso simteme comme ça biso passe parce que pour nini to bidake mai ko kota biso na bandako na bana eza pena passe makasi. Elo nini o senga siko na bakonzi basala pona bino na quartier. Biso to senga na bakonzi ba ka mawa na bango ye ko sunga biso balonga so na ta koto. Soki balonga so koto te ba ko sunga ta biso ba kuna na érosion oyo parce que za mabe makasi. To ana bana mikie pour le surtout son mbula butu papa to ko la tito téléma ka biso nyonso parce que pour ni mbula butu mo la les parce que pour na hôtel be érosion za na makasi o la non ndeni. To zaka debout le quoi to na mboka tika to na Congo. Passe makasi ko to na ba mboka mo bonzo kwa to aka na mboka Congo. Passe pinza. Merci beaucoup maman. Merci. Mbote maman. Mbote papa. Mama kombo nani? Mama Gaël. Maman Gaël awa toza wapi? Toza na avenue camping. Donc na habité ko na ko bani po eza camping iti. Pour camping eza vraiment normalement de likolo kuna biso to anene mbulungu. Mbulungu camping. Eza nde bongo kando zo mona ka ba portion de to vivre. Donc to kontango sous campite parce que za mbulungu campi parce que to kembi to nyo kwa mine tinga bobo mona na si boko mona bo filmer pe ndaku vraiment kweyaka. Donc na zabwe no bote na position mo ya passe na loba parce que passe le cas qui mbule beta ba fongoli biso mai ndaku nyonso to perdant nyonso te loko moko te ya malonga na tikala kozwa. Donc na zemi do to okimi na wamde to banda ko msuso to beta ngo pe na kalati. Donc na passe kaka ba mibali misa malonga te ngamba na ngazane monta. Lelo asala bien lo basala mabe siko lelo soki donc na habité so na ko lo bani parce que to habité mo konzamboka mekana hotel so na problème to vivre koto o monde likole indi so to komi butu mo etola les ati donc to vandi kaka na bana portion so bo vanga na bakiti bo hotel portion nini mai ko kitela portion nini mbulungu ko kwelela donc anga foma bana bazanga kina nyonso ezaka manzambe nde batu ka kopesa mwa ba mapapa mwani tozaki sunelo ko ti. Vous avez vraiment l'autre konzamboka atela biso pe likambo ezoleka na mbulungu camping. Oza camping tête papa. Papa fati tela biso likambo. Poso tiki biso boy. Donc ba no aba okufa. Tozo kufa pe na po toza na avenue Tanani ka avenue Tala ta ou pardon ta ou quartier Madiata. Biso to na vende ngapa na nga vende. Donc nde tozo bokando Monica mani clé le mde tozo vivre. Ta la souffrance quoi souffrance. Papa tela biso likambo po to ta sumtema ba député te po solo to voter lo ba bongisela biso te mbulungu kampi papa tala position ta banda ozomo nde toza ta biso monte toza likoleze ko yinda nde na vaina bana na waje ka sombule bandia e yindi so to ko kimela wapi so to ke pa ba voisine so pe pa ba tata ba mama ba bota biso to zongi chez les parents toi na choite mais ba tumsu ba lobi ke bino moronde bolinga ka ko vanda kotoyo ata l'état pesi bino ba moyen borozonga ka kotoyo pona nini te bolongwana nukoto pona kobatela ba vina bino papa ezali kamba mbongo bayebisa biso ndako ekwe ba bengi biso babengi mobile nga binde baloma makambo na mona ngo lokuta bengi a partir permanence babengi grand frère nga za kuna babengi grand frère nga mususu o bakende o yanga mwana ya mobile boyi ko bima journée bandako ekweya bake permanence onde toza bato ba perda biloko na bango tokofuta baya bazwa boy bana bakenda do totikala komona te tilelo nde tokomi na mboko biso toza to ala posa ko longwa nde place o papa fote so likambo poto longwa foma kokezala bo pesa so position malongo pesi biso mbongo biso wa mama to tekaka te poto vivre kana sima batata na mizo so bazuite so to rolia wapi po bino ndesko fo bo sunga biso bo bakonzi bo te biso no likambo papa fatine toza poso sunga biso vraiment papa toza na besoin de ya yo papa sunga biso po ona benga ngo mbulungu camping kane na lobi tata tela biso toza poso sunga biso papa tana na bande batele mo to vibe no pe banga balete
toze ba papa tu babime bandalo ba kine ko sala même ya ba position ezate kotanga ya bana kana lete bela mayele bana kitoko bwe ba otanga na ba leta mbongo tozana ngote makoki atene abwe bana ba mwene poso ba vana ete so ko filmer ba mwande ba telemi donc souffrance ezande toza a banda kuno so kote longa malonga te kolala kutu wa position passe donc tozola la position mo bona ebite po na ba vantité bo kota manda bo filmer pe bo mona position to vivre. Kombo nani mama? Kombo nanga mama Ntimba Kumbundu. Mama Ntimba tomoni ozokanga makala awa tozali wapi? Tozana camping quartier Madiata. Na quartier Madiata bo vivara ndenge nini ba difficulté na bino ba problème nini bozana ngo awa? Na quartier Madiata na camping pasi ya mai ezali ko courant kutu ko lobate courant ekoma jour moko kaka bozola la molili. Bon, ba mai mbula soke ezobeta ndenge tokoma kaneti bazoba. Tango mususu mona kote mususu bandako ezokweya batu bazokufa difficulté nde yango wana. Est-ce que bozana ba député te o bakoki kolobela makambo na bino na parlement? Awa na camping awa na moina nga député te. Na moina nga député te oyo akolobela biso awa. Na yebi na ngape bango te. Neti pona mai. Bosala ndenge nini po bozwa mai ya komela na kosala misala? Mai ya komela tosala kana soki ye foto kita kuna na se. Foko de toka mai na source. Baler musu foko landa ka ba pompe kuna musika po tozwa ba mai na forest. Eloko nini osenga na bakonzi mboka o bazolanda yo na moment oyo basala pona quartier na bino? Kasi biso to lobi na bana bakonzi mboka babongisela biso quartier Madiata na camping po pasi ya kure ezali pasi ya mai ezali yango wana bakonzi mboka babongisela biso basala biso ta ba terrasse pour vie to vivre kana ngo bien bino moko bozo mona soki bo yeso ki mbula mai soki sali kaka poa ba musuba zo kundama ba mususu pasi kaka ya mai donc bakonzi mboka batalela biso likambo oyo na quartier Madiata camping. Merci beaucoup maman. Mbote papa. Mbote papa. Papa kombo nani? Kombo Landu Kiala. Papa Landu Kiala awa toza wapi? Awa toza na camping. Na camping ba réalité nini bo vivra koto yo ba difficulté na bino koto ezani? Ba difficulté na biso koto yo ezali mbula soke beti donc ba mai kokote la biso tina ndako. Banda na prince mai soke dérouté ti ezokoma koto yo biso batu toza na se mawa mingi. Yango batu bazokufa bandako ezokweya tozo comprendre nani akosunga biso. Jusque là bosala ndenge nini na niveau na bino pona ko lutter contre problème oyo soki mbule beti concrètement bosala ndenge nini po se protéger pour se protéger ba mai wana nyonso ere ya kandengo wana tozokanga kaka ba barrage kokata mabele ko bakisa mabulu ekende tina profondeur pona nini poto bika po soki to sali ndengo wana te mo eto bika ezati. Est-ce que bozana ba député te oyo boyebi que baza ba député na bino na parlement ba ko lobela bino pona ba problème so awa na camping député ta moko to mona ka yete oyo akoya ko to ko kende ko lobela po asunga biso to mona na biso yete. Nini borosenga kasi na bakonzi ko bandana na mokonzi mboka na ba membre nyonso gouvernement pona ba problème na bino? Na mokonzi mboka biso tozana sengo po biso bato to voter yeto tie na place. Ndenge ya leki to yebike na manda oyo ya ye seke biso tozana sengo foto sepela. Ezala na ba courant ekoma lelo courant lelo kulobi kuna courant ezate courant pe réseau ya ekosala ko to journée te ale ndambo ya journée ndambo courant ezate. Donc biso to sepela lokola to pesi ye na manda oyo alakisa exemple na oyo bazosala na ye batu na ye alakisa mbela mike vraiment tozosala musala po peuple asepela. Nini bozo senga concrètement mokonzi mboka soka otala vidéo oyo tangwa koya
na quartier oyo asalela bino nini oboza ngo penza posa? Biso posa na biso ezali courant fo ebonga. Batiela biso mai epe batiela biso baterase po totika kokundama na se mabulu. Te fo ba Oi, pola opema. Ndago zaki. Kuzo siba mani ke siti. c'est beau ça. Kuna ya mabi. Balo wa bien. Osa tournage maman, to le belara ba conducteur rappeler yaka. Esa distance taba kelo na biso zomo. Base wana so kitaka banzela yango. Bonto taba ko to ba toze belé. Yo compte tout ça en 1 2 3 4 5. Toujours combien? On est de l'autre na rente kan. Combien de personnes? Mbote mama. Mbote papa na ngai. Mama kombo nani? Kombo na Wumba. Mama Wumba awa toza wapi? Toza na quartier Madiata. Camping. Awa na quartier Madiata ba réalité na bino bo vivara ndenge nini koto? To vivara seso moko ya pasi ya mabenano. Ya liboso nanu mai pasi to kende na bangambu kuna to kati ba moto kuna ba transport ba mituka na bana. Ndem biso to kena Beni, ndem biso to kena ba forest kuna pasi vraiment mai za biso pasi. Kura pasi, si to vandika ya pasi. Bo stora bo ibimo bozomo na bazamba bo. Ndem biso to kitanga na nkelo kuna. Pa baninga bazato ko toka mai. Donc wana situation moko donc ya mabe. Est-ce que abozana ba député te o ba kolobela ba problème na bino? Na moni ko ba député te. Na moni ko ba député te, ba député to ko landa ba utaka musika. Ba yaka nde ba koto. Député moko akota na yete. Ba o to tiaki mutema to bimisa ki to tiaki mitema to voter bango. Banana makamango to fusala ki bango na ba mona inte na pe ba comité. To zaka na posa kaka député moko abiazo soina biso ya mai. Kaka mai mtebeta abiso. Sikoyo awa bosala ndenge nini neti ndo tomoni ozo sokola basani po bozwa mai bosala ka ndenge nini bosorganiza ndenge nini tosala ka boy soki par exemple mbule beti na soki par exemple mbule beti aizala 1 heure izala 2 heures to ebisaka nzambe biso to bima po to toka mai to kutana na bato ya mabete po soko rate mbula fo zaka na ba 1000 francs ou bien ba 500 ou bien ba 2000 pour que nous consommions mai ya pamba to zwaka te to zwaka mai to futa kaka mbongo sa mbongo ozana mai te on soki mbule beti to profitaka to zuma ya mbula neti bidon à 20 et à 20 litres 25 litres bosomba na combien biso ko somba bidon na Beni to pa na fosa oyo ko bazakanga na Beni to ko somba ezaki 4 ezaki na 500 francs siko ba boyi 4 comme siko na bidon moko oya 20 litres 200 francs oya ya 25 comme sikoyo na 250 eloko nini osenga na bakonzi basala pona situation na bino koto situation na biso bakonzi batala biso na likamuna no mai po sa mai mtoza mai za bomo ya bato mai soko ezate zalaka pasi batala biso na situation ya mai soko balongo na situation ya mai batala biso situation ya courant poko lia mutu mta defendra na ndenge na ye kasi ndelo ko to mona ka pasi mai kuranga ndi to muso ezala kama muso moko moko to mi batele bo ba tongo kendaki nango tisiko ne zongite kasi loko bato zoko to ka pasi vraiment mai. Merci beaucoup mama Wumba bakonzi balandi merci ngaba pisi bango merci bakonzi baya venir o ntsongi baya ntsongo ko bana likolo ti koto za pasi ya mai no fena moko to zala ngo awa to toka ka mai kuna kasi ko 3 jours mai bimite to zo kemba. Donc tozo kemba vraiment. Mbote ndeko. Mbote pa. Awa toza wapi? Bo toza na quartier Madiata na Ntsongi. Na quartier Madiata bo vivaka ndenge nini ba réalité nini bokuta na nango ba difficulté na bino eza nini koto? Koto ne veza pas si fort pa. Ba mai pasi courant pasi makamuto za pasi pena do talaka ba kotongo na ndezaleli ba nini. Kulala kuti na pasi. Matamo boy bat mabepe ba komo yana ba sima mulili
donc tomona ata ndenge avivre te makambo to ezaka pasi neti mpo na mai bosalaka ndenge nini mpo bozala na mai bomela bosala misala bovivre chaque jour mai tokenda ti likolo kuna fo tokezwango mpena na se na libulu na biso wana donc mai eza mpena pasi koto oyo so obimi 4 heures te mo ozwa mai eza te soki omi neti heure oyo de ekangami donc ntango aza ozwa mai eza mpena te bongo mpo na courant bosalaka ndeni est ce que awa courant ya snel ekomaka bofutaka mpe bafacture ouais bacourant eyaka me ekoma bacourant moko boye ba 2 jours bajour moko eya lisu te so ezwi bongo 1 mois eya lisu te mais facture eyaka tofutaka sikoyo mpo na problème ya érosion bosalaka ndenge nini est ce que soki bambula ebeti baprécaution nini bozwaka mpo bose protéger bon basaki kaka ya mpo ndeti biso ya tosalelaka kaka saki totie wana na mama mbulungu totie saki matiti tobwaki bazelo apo ye likolo nde yango tosalelaka est ce que aya boza na badepute te oyo bakolobela bino koto badepute oyo boyebi ke baza ya bino ya quartier babima koto bon baza na bango mais bamonanaka te baya kaka na makambo na bango ya baélection lelo makambo yango ti lelo na bamonana te mbula so ebeti tolofazaka te omonaka mai na mai ezokita boye banzela ekita ebele oza ata na temps moko te okanga koto mabe ozelaka ti esila badepute wana bamonanaka te nini kasi okosenga na bakonzi ya mboka kobanda na président de la république gouvernement nyonso nini okosenga basala mpona bino koto boye pa président de la république tosenga kaka ye moko atala no mokili yango nde ezaleli nde biso koto tozaleli ayokela biso kaka mawa ayeba ndeni ya otinda bato na yeba ya koya koede biso koto ata na mai courant na bamisala baérosion eza koto merci beaucoup ndeko merci mbote ndeko mbote papa kombo nani Josue ndeko Josue awa tozwami wapi awa tozwami na Ntsongi Ntsongi eza quartier nini commune nini quartier nde Ekimi quartier Madiata awa na quartier na bino Madiata bovivaka ndenge nini ba réalité nini bokutanaka lango ba difficulté na bino ezalaka nini donaka quartier do bambula bangomba donc tokoka te donc na mai lisusu donc mokonza mboka sunga biso donc tomoni oye na sac outi cop outi oza étudiant to ndeni na ndo moni nga boye na outi ndekole na outi seconda kuna changer bilamba nde na kia pa basera école na awa eza musika na quartier na bino Madiata awa boza na école te école eza te lobaka école ya bambi eza na ngamba prince sikoyo neti yo ndenge oza élève osalaka ndenge nini pozwa mai yo sokola ti okende école donc nakoluka kaka au moins beto komba 12 heures donc oluka kaka donc osa tozwa mai sokola eloko nini okosenga na bakonzi oyo bazolanda yo na moment oyo basala nini mpona quartier na bino donc batiela biso bapompe awa donc babongisa nzela courant mpe eza mpe bien te babongisa courant donc basunga merci beaucoup ndeko tout droit. soki tolobi te moyeba bongisa eza te menga abengaki oyo yambai te oza wapi
Voilà, bandeko balandi, bo tamboli na biso, bo vivre na biso, bo voyager na biso na quartier Madiata, o ezali bongo na camping na commune ya Selembao, to vivre na bino ba réalité oyo bandeko ya koto ba vivaka tout le jour ndeka tolobara. Kinshasa ezali tellement munene que même bakonzi ya mboka baza na difficulté ya kokoma na bisika mususu na ba quartier mususu. Alors grâce na bisonde ba yebaka population aza wapi azo vivre ndenge nini bolandi tour à tour ba habitant ya quartier Madiata ndenge ba vivaka ndenge ba beti lisolo mutu na mutu na ba réalité oye a vivaka tomoni ba maman bateki toyoki bandeko bana classe toyoki bato ya ndenge na ndenge parce que quartier oyo ezali vraiment très peuplé neka bozomona na ba image ezali peuplé mais ezali enclavé. Érosion ezali parmi ba problème majeur oyo ezali ko déranger quartier oyo. D'ailleurs na moment o nazolo banabino matanga mbule bandi déjà donc ba inquiétude ezali déjà ko se manifester bande kokoto mité mezo beta parce que ba ebité soki mbule bandi ba kosuka ndenge nini pression amai tango koya banani bakokufa banani bakotikala ndako banani ekokende ndako banani ekotikala bomoni bino moko. Quartier oyo ezali majoritairement bandako ezali koto ezali mingi bandako ezali bangar nde to bengara ezali construit na ba matériaux o ezali durable te batol na ba chevron de bandeko ba débrouillaka pour que batonga bandako pour que ba vivre parce que soki mbula ebeti en tout cas ezalaka désastre ezalaka catastrophique parce que mbula ememaka nyonso na passage nango. Alors nakoyoka bandeko balobi que mbula wana difficulté na bango utaka soki mbula ebeti na likolo mai ekouta na makadam ekokitela bango ti kotoyo eti bandeko pe bazana se ba vivaka le même sort. Donc yangwana basengi na bakonzi ya mboka basalela bango ne fiske bakaniveau bandeko basengi mingi te s'il vous plaît bakonzi ya mboka borolanda biso bandeko basengi mingi te basengi wolo te basengi diamant te basengi coltan te basengi kaka bosalela bango bakaniveau bacollecteur oyo gosala que mbula soki ebeti mai ekota na bakanon oyo ezali requis pour que ekende mai ekende et protéger bavi na bango bandeko bakonzi bozolanda biso bozela te s'il vous plaît bozela te to enregistrer lisusu ba mort bozela te que population koto esila pour que boya ko agir pour que tout ça la deuil national. En tout cas, j'espère que cri de cœur SOS au bandeko ya quartier Madiata balancé et comme li bino bakonzi et comme li pe bandeko oyo bozolanda biso ba téléspectateurs na biso ba internautes soki bozali na possibilité à kosunga bandeko akotoyo tant soit peu mutuna mutune sika wa azali na makoki azanango na possibilité ozanango ndeko soki omonike okoka kosunga bandeko ata na muke en tout cas meka okota en contact na PSB télévision toko orienter yo okomati sur place au solana bandeko pour que o apporter pierre na yo na édifice parce que Congo ezamboka na biso nyonso Congo tokotonga yango biso nyonso Congo, bisonyonso, il faut vivre quand même na ba minimum. Imaginez que moi na classe, il faut à ça là 1 km à pied environ pour que akende koluka maïka ko sokola. En tout cas, eza normalité na 21e siècle trop c'est trop bandeko ba tirer sonnette d'alarme bandeko ba lancer SOS na bakonzi mboka s'il vous plaît boya bokita bosunga bandeko baza koto ba problème na bango boyoki baza un problème ya érosion baza ina problème ya mai baza ina problème ya courant pe baza ina problème ya insécurité parce que ndenge toyebi ba problème nyonso na tangi wana e bendara kaka ennemi commun problème commun o ezali insécurité parce que na périmètre nyonso totamboli tomoni souciatité na périmètre nyonso totamboli tomoni éclairage public te
Donc ce qui veut dire que si ka mulili ezali et si ka l'état azate force de l'ordre ezate insécurité et koya yango moko sans que babenda yango sans que babenga yango. J'espère que message à bandeko est passé. Bon kanisata mususu tozali na mboka nini to na province nini non toza musika te tozali na ville province ya Kinshasa tozali na 21e siècle mais bandeko baza na difficulté à kozwa ne fiske maya komela ya pamba ndenge tolobara l'eau c'est la vie si et seulement si l'eau c'est la vie c'est que koto vie eza nango te parce que régie des eaux mai awa ezalaka te courant et yaka tantôt plutôt mais na fin du mois baza obligé bafuta ba facture exorbitant oyo snel atinde la kabango. Voilà bandeko balandi mingi ya koloba ezalité na pasi na mitema ndeto yaki ko tala bandeko kotoyo ndenge nini bavivaka ndenge nini bavina bango ezalaka ya chaque jour boyoki bango bolandi bango binomoko boyoki. J'espère que mutuna mutu ko tirer conclusion na part na ye ba gouvernant ba konzamboka binomoko pe bolandi boyoki nini population ya kotoyo azozela surtout mingi na président Félix Tshisekedi o uti kozwa deuxième mandat na ye boyoki habitants ya quartier Madiata ndenge balobi bango en tout cas vota qui président Tshisekedi parce que bazali na espoir que au moins na deuxième mandat akosala quelque chose pour na bango mandat o ezali mandat ya ba espoir nyonso ezali mandat ya ba rêve nyonso ba congolais o vota qui président Tshisekedi ya environ 73% bazali kotalela mokonza mboka bazali kozela quelque chose au moins na part ya mokonza mboka. En tout cas ce qui a mingi rosalama te au moins le minimum et salama pour na bandeko ya quartier Madiata parce que au regard mamunyo sotomonia netiga koto l'état za la raté netiga koto l'état za inexistant parce que l'état nde apesaka mai eau potable pour la population mai ezati l'état nde a garanti sa sécurité à population sécurité ezati alors to éviter nini l'état azo kanisa pour na bandeko ya koto soki au moins na 5 ans oyo ya président Tshisekedi bandeko ya koto bako bénéficier ata na eloko moko o bako banda kotala lelo bayebike soki lelo oyo ka niveau esalama ezali pona président Tshisekedi to ezali pona ministre ya infrastructure en tout cas eroza malamu soki pe na côté électricité bako mona au moins courant ekota to mai ekota na domaine ya énergie bakolobake soki lelo tozwa mai na quartier ezali pona ministre ya énergie tel nde ayokaka kolela na biso ayaka kosala quelque chose. Le message est passé, j'espère que mutu na mutu a tiré conclusion na ye. Topesi bino merci na ndenge bozaki ebele ya kolanda biso topesi bino rendez-vous très prochainement pour na ba numéro mususu pe pour na ba programme mususu na cadre toujours ya chaîne na bino PSB télévision chaîne oyo ememaka bino au cœur et actualité chaîne oyo ememaka bino ba dernières informations ya oyo ezali ko s'est passé na République démocratique du Congo mobimba pe particulièrement na ville province ya Kinshasa oyo ezali capitale pe siège yaba institution ce qui ezaki mba liboso olanda biso ko bosana te ko aimer vidéo oyo ko partager pe ko commenter yango yebisa biso esika nini oyo lingi ke to kende pe ko tala ce qui peut ozali na Kinshasa to na Congo profond olingi to ya pe ko vivre ba réalité oyo yo ozo vivre na quartier to na commune yo komela biso yango na commentaire PSB équipe motivée to koya partout oyo actualité et ko exiger biso partout oyo ba internautes na ba téléspectateurs na biso ba kobenga biso parce que tozalaka toujours au service nabino ceux qui n'ont s'abonné quitté cliquez s'abonner peut cliquer na cloche de notification pour que au raté et l'eau mon côté na nyonso oyo toko partager nabino. Merci mingi pour na attention pe pour na fidélité au bo renouvelaka chaque jour na programme nabino pe na chaîne nabiso. Topesi bino rendez-vous prochainement. Bozala toujours scotché, tokozala toujours wana pour na ko servir bino elongo na grande équipe ya PSB télévision Aristote Ndombele
de King Kunzi et puis Ngamoko serviteur Nabino de grâce pièces le vénérable tokozala toujours wana au service Nabino. À la prochaine.